problème mukende bato bazole bena réseaux sociaux ezandinga likambu ya photo ya miniature na banga photo ya miniature wana batina bakilo na mai bachekisi ekiti na katikati babia bachele poison babi chance ya mtu sauver papa lobby whisky mute sauver oh il y a mtu sali tie ba lobeli yo tu muna lobeli à côté lio vraiment à côté linga na boité ya gola côté linga mais faut bo tout na ba propose côté langa nango ndiye garçon c'est que comme qui trop saratola voilà na qui bongo en plus na qui limité na ba invité allez quand je paye la poisson direct amela qui ni ba tout ni bango amela le desco ba masa ngana ba yaki nanga ba ngi mo ba habité amela qui whisky place to oya mamutu mo oya pena mutu mo na yambaye ngati chaîne wana ti maki yo peut-être loko na sanza ki zaki ya bien imagine nyao ye apuse ni pembeni bilo na sanza banimba nyao nyama amina ngamo ayoya to pani na ye ebisi yo so toka boye ebisi na comprendre banda tongo na zaka nena bisote nene ya oza esclave en vie ya ser na biso kulutu na biso no ela madinga madilo akoki kolia bisanza mututi oza binyama kipanelo nyawa ye pembe na biloko sa alongwe mba mosko ele pesa ki pesu su batu sobanga ya mwana ser na ngai na ngai ya mwasi ngana yo totela kozana na problème te na boyi na na monoko na chama kila monoko na ngai boyi na yo boyi na makila na monoko na ngai kasantu ndiye muna mbie esprit mobo na kati na ngati omoto kasiko makasi sila mbongazo indako ondele nzambe kama mtatina na mila whisky na boso na mila whisky na te ngeke fana na nzoto tana mili whisky wana. Bonjour, bonsoir, ça dépend à Herbozo Landabiso dans le monde entier, c'est bel et bien votre humble serviteur Jerry Kobetox, 207 de la presse. Au bas de tout ya mon solo, beauté à deuxième République, merci beaucoup. La confiance à nous tout bon numéro Jerry Kobetox, moi mon ballon à portant drapeau Congo, il a toujours valorisé mon canaille malgré ma passeport diplomatique et Kabwani, mais on a peine mon amène na jour na mettre Gibbs, na Jacques-Claude Van Damme. Normalement, on a une musique à former gouvernement, il faut récompenser là. Toutes les émissions, il y a politique, il y a culture. Dans la terre drapeau, au moment où il y a beaucoup de drapeau. Mais nous, nous avons valorisé le voilà. Merci beaucoup, Nabino. Tout le monde a biso na Feza TV RDC et puis la chaîne partenaire parce que comme on a dit, ils sont plus télévision. Sans oublier autorité morale, ma appelle à Dinganga. Moi aussi, à Mwindu, Yangolo, sans microbe. Paiement à Londres, c'est que vous allez. Et puis ça, maman Pasteur Titi la source. Merci beaucoup. Daninzi la zo qui pengate. Maître chinois qui loya matete. À solo là. Merci beaucoup na sœur Nabiso Ladi mère double Maria na Lyon. Merci beaucoup na obo sala pour na Jerry bino na maman Hélène Mvusi. Mais na sisi ngupelatif valable obeta ya no kara. Na zo comprendre ça ni. Voilà. Na ça plaisir mingi ya ko soit Paulin Mukendi. Bato bakomi ko so ba miniature ya Paulin Mukendi o ya kulutu na ye bakomo chaye contre Saratola. Mais Paulin Mukendi yeyo. Na zelaki makamnyo so leka to fa na plateau na émission nga loba vérité aya ko loba vérité awa. Abombelo ko mokote o juste ezalaki nini tozoka likamba poison tozoka likamba sanzi makila tozoka likambo balingaki balekise mbeka donc makambo ebele salinga mutu passe yango tovani lelo na plateau Paulin Mukendi bonjour. Bonjour mon vieux Jerry Kobetox de la presse Babi ancien bogar mais mon bébé mon bala le toutou. Merci pena ba union se ba Olanda biso na minute vraiment j'espère que Paulin Mukendi azawana pour ba question na yo pour ba réponse ça ya ngai ta la caméra loba ki loba vérité parce que mission ça loba vérité. Bon d'habitude déjà tu vas évier problème mais c'est la vérité nenga mona tsa ba tu na loba toujours bosolo parce que ya ngonde zali vie vérité et ça bien qu'on est comme voilà voilà vérité ça bien et ba tu Olanda biso auto tout na ngai Jerry genre émission so sala kaka o yango ke na TV clair par que ko zoyote non na ndenga télévision ya kin to bine to ba doké nango o ta mo pose moi pose
bientôt na chaîne moko TNT bozo komona okala mingi tse émission lo ba vérité ba mbele bino ba musicien ba comédien ba pasteur ba politicien c'est qu'on a ndenge YouTube na ndenge ya YouTube te TNT na TNT le vraiment na bio oh mais bani mais wana ngam on va même sur plateau tant on y a dit même invité blo mabe téléphone ngai na linga ndene invité moi neto ça to mesana ke cassette pour ça to mesana no bango tu no ba question c'est ça na invité ba mesana na été et là on a exemple mabe na bani on se to sala muso so ka to no mesana invité o ya za artiste comédien natala na linga ka emi c'est pas emi on va reposer ba question mon voilà tous na plateau to za binemi voilà to bo comprendre biso bata poto d'abord sur mesana kaka ya bana ya vernis kaka ya bana ya cirage donc toza en pleine bandale na bloc donc avenue Isangi la numéro 23 na boutique création boucle ya mama Blandine Baseli donc mi tout kezo leka na batu baboya ko soma vignette ba tsheli biso embouteillage na nzela donc allez-y comprendre so boki makelele c'est mi tout kezo leka voilà problème kendi boni santé ouais santé kitoko ndenge ozomona nzamba zobatela toujours nzamba wale ça asala toujours contrôle na nzoto na biso eza toujours osambela akuna ouais sambela akuna na zala akuna osana pas kabundu wale na bon marché oui wana papa na ngai na profiter ko pesa bana tu ya centre de réveil spirituel bambote na bino charisme toujours kuna bola ba bongo to na bi charisme bo déjà ba yenso na poto ba yibi de ta na bi charisme bo bi o be moi na père. Voilà. Pour les mukendi, bacheo na ba miniature zo sanza makila. Omoni yango pe. Na mona yango pa na biso esclave à vie. Ba moni bacheo makile zo bimona munoko. Ogiste eza nini? Émission ba vérité yango yo. Beta li solo problème nini yo na ndeko no sarato la obozaki ne bien. Oyo azaki patron na yo. Bozo sala esika moko. Ogiste makamango ezalaki nini awa na chaîne no bayuka. Voilà, merci DCC de la presse. J'espère que les bâtiments sont là dans le bureau. Bayebi qui est Paulin. Paulin, c'est ce qu'on a côté de la guitare. Batu a reçu photo ya Kulutu na biso. Batia kanaminyati. Batia Paulin Mukendi, le charisme. Wana zali un peu beaucoup de respect na bato baleka liboso na biso parce que biso lelo te na ba média bango bazala zala mutu monte za na carrière ko leka problème ki mutu monte za na batie na miniature c'est-à-dire ozana respect na yete o manquer déjà respect c'est-à-dire problème ki ndio bato bazolo be na réseaux sociaux za ndinga likambu ya photo ya miniature na ba photo ya miniature wana batie na kila ngai zaki si je crois bien zaki jeudi moko boye la mreki tongo ne bato nyonso balamukaka bien na kie bureau après tana komi bureau nazalaki vraiment mutu liboso kota bureau ezanga parce que mutu na clé bureau na bino na première rue voilà quand on a yé na fungoli bureau na koti na koki kosala auto ya kobongisa parce que na iso na koti na koya na kopelisa baminda ya plateau na ranger wa matos tant bato baoya to bandi ba émission na vani na nga ba na msusu bayaki ba monter ba vani to vani na bangwana mais na comment se sentir que na sa bien té nazotoka wana kata biro nazotoka nazosentir moi paiement moi bilo moko ya c'est-à-dire ba malaise moko ya bien té bon nazongi na vani na kiti moko za yona na lali makasi tant na lamuki nasi ba ndonga na bango banda mama botanga mbali posona lala na moyi boye dinga po na habiter na lali makasi pe façon na atoka na sentir ngo bien yo lala na moyi té na lala na moyi mais ba façon na té na lala makasi moko sentir on aime tout moi à langwe dans la mouki ba malaise on est toujours ba malaise on est toujours après na yo kozwa na bengi ba na ngana non il faut tozonga pour jour to salagité na bengi ex patron nanga asine biso mo transport pas autre na mo transport et pas nanga o bengi nani ex patron nanga kasi ko mo bengi ex kasi mais yo tolonga ka kala mingi te lobi après kasi to bon ça va na bengi patron nanga pour na bongisa na bengi patron nanga yi aye atindi mbongo atina mbongo na arrangement nanga atindi mbongo na kena binisi na pesi bandeko nyonso mbongo na bango wana patron azali na ndako ana bureau te azana bureau te après si biso moment transport na zongi na ngai bandeko pe bazongi il fallait na kutana na mutu moko jour wana mais nazali vraiment bien te façon naza kotoka na bina ke ndako na komi ndako na komi ndako na vandi amina ngamo ayoya to pani na ye ebisika yoso toka boyeni et puis c'est na comprendre banda tongo na zaka na boy bi olieni na bina le loté ça va problème te ngana ke na yo tikala ka so pema dans la tikali na lié peu bien quand ne mutu alia na lié na mesa on chaque jour na lié peu bien
nazongi na bité olala la boiza bien te na lukata place mona beta moi tout et vana ba massa na ba bena ba massa na mo boy wana na to ba na ba massa ngo ba mela whisky ba meli bouteille ya whisky liboso esili ngana va na tali ba ngaka ba meli deuxième esili ngana tala ba ngaka troisième esili ngana tala ba ngaka mo la ba bisinga oh mais biso tozo mela to langwa te mais yozo mela te ozo to konde muto langwe bondeni parce on botika ba jana ko mo ka yisho to biso to sa transfert ku to mo te ya zo to ka place na biso wana ba kamal bo vana ba sa ba blague to besa on sa ba blague bandi ko sa ba blague wana mo ko 4 bouteilles na bango esili whisky au moins whisky peut être na suka na bouteille na zui yango na beta on so clairon whisky be ndambo bona meli yango nyonso on dirait nzambe comme tatina na mela whisky ana oh poso na mela whisky ana te ingeke fana na nzoto tana meli whisky wana na senti ndeye muna mbi esprit mo bona kati na ngati omoto kasiko makasi sila on bongazo indako nazo pe ndako na koti natali pe TV bien ba 22h mama laisse ko comme mata na mo sanza na sanzi penza bilo to na liaki na journée na mo sanza bilo mo boya ba noir. Après, tant mère na biso paniqué, tant ba yaki na ngai pa na biso. On a dit dans quelque part na ba massa, tant ba yoya na ngai pa na biso, mais na biso façon monela kinga. Ça dit que bengi ba tu wana comme to comme ba 23h bo. Ba tu ba yoya wana. Ba ya lo ba non te na hôpital ba biso ba bité. Hôpital té. To ene papa mo boye, ba tala na ba ta pozo ba sala e test. Après, to ke ndina na hôpital. So yeza mambo pia nini kuna te. Siko tama mona ko sanza makila wana attention na moya ki makila te tama mona ki yo peut-être biloko na sanza ki za ki bien imagine nyao ye apuse ni pembeni na biloko na sanza banimbango nyao nyama akoki ko lia bisanza mututé o debi nyama ki panelo nyao ye pembeni na biloko sanza alongwe mba mosko ele pesa ki pesu subatu so banga ya mwana to me mena place wana ne ba yo me manga papa na na za yisu kutu na force te petit frère na ngai azana ba âge ba 16 ans to amintaka mbinga bo mona 16 ans meninga bakena na kuna batandinga na mabele papa na azotala ngaka once ko masolo ba betela papa na 8 ans ebele pesa azotala ngaka apatoni bango na journée za la kuyaka ba ebisi akendaka musala so azongi ayina beta batuna ba camarade na ye abi ok problème te boluka moye wana déjà nazolo ba isusutie so ina mnoko za isusutie ba bi boluka moye bocha e mai na monoko na ye boningisa ye penza makasi ntango akoluka ta asanza to profiter tozwa mwa crachat soit soyi tomeka kosali test nde basali bongo bakangi nga babouge nga makasi voko nazalaki na pasi ya libu mpo eloko ezalaki osala nga ezalaki pasi ya libu nini libumu kaka ntango na sanzi bazwi ntango nabwaki mai wana bakangaki yango ekoti na verre batiaki nga verre na mongo ekoti ntango ekoti bazui yango bazui verre ya propre batie mai de verre batie biloko batie nini wana ezaka nde nini test ya poison basala yango nde nini soki otie soyi na verre soki ekiti na se seke oza na poison soki ekiti te ekangami na katikati seke eza na ebandeli soki ekangami likolo oza na poison te après nde baye bazwi biloko yango basali ti ntango basali papa na bisi asi yango il faut bo tolandela ye vraiment bien tozwa temps batie biloko na mai batie kisi ekiti na katikati bana bia batie le poison ale poison pe ezalaki poison direct amelaki nini bayebisi batuni bango ameli lelo te siko bamasala nga na bayaki nanga bakaki moko na bango yebi te amelaki whisky place tovandaki bana bi chance yango moto esauve papa na lobi whisky moto esauve po yango moto esaliki ebimisa kwamba te engeki etika na nzoto elianga sese apres eyekoyisa ngai bato banga bayeba te ozomona lelo bato bakoma nde nini ale poison etamboli kati na ye ntango esalisa ta crise moko boye akei mesko yanga ebimaki mbala moko nde papa nazwi kisi wana bapesa yango moto lutu moko nga bapesi yango 4 lutu baatake bati poison babiloko ale nde nalali pendant 1 heure du temps apres naye kolamuka force ezali susu te nakomoloba na nga maleme me na force te bandi kotuna ngai wana ozalaki wapi expliquer journée oliela nani otalisi bango bato nyonso papa na bi eloko azwi yango na mbote soki nazomituna poison ozwi yango na mbote c'est vie fo osalaki eba moto nyonso amoto oyambana na te moto nyonso awapesa loboko no te
Ce qu'on a mbote ngo yo au total est-ce que journée mon bobimaki. Bon en fait la journée on a pesi ba tebele mbote. Ce qu'on a oyé ba nani ya muto malamu nani muto mabi. Mais oyebi quand même bilong na pesa kentel na yebi mututu ba za ba tunazana na bangoti. Na ba tunazana na bango. Ce qu'on oyé ba nani. O pesa ki nani? Ya boso camarade na. So na bi ya boso. O taki ka ba koma ba to pesa ki mbote. To tuli papa wana. Moni ndo kibele la public oyeba ke et ça intel les intel. Papa na to mega ko tuna yeso ki aliyebi ko talisa abi non nga zaka na ninte mena yebi ka ake elo ozui so za ya ozo na masanga ingesa lo ndenge mususu so ozo na mai ingesa lo ndenge mususu me ya mbote ndesa lo mo apesi nga faso ba na bango ndenge zala apesi nga na yebi bilo wana te baza bato est ne ba yebi ba marque ba poison moto est yebi ko tala ke o ezelo obo bato est ba yebi bilo ko wana po moto tetenga za moto est tama sisinga après nazongi nanga ezaki mercredi jeudi na vandi nanga pe na ndako normal vendredi samedi après esenga na pe ma pendant 5 jours mais na 5 jours na ba pesa na salate 5 jours ba pesa nga na vraiment na respecter yango te santé frappa nga lisusu na zona na vanda na ndako après ça va ko vanda na ndako mais avant na vanda makamutu na yelanga nga na ba collègue nga musanya sai bango nga na lo chaîne pour nani non la propre raison nanga et monsieur ça le bas vérité et le vérité ba to ba oye ba propre raison ngo ezani na comment qui limité moi ni musalo to sala il fallait tous à la libre partout moi on a beaucoup dans la IDPS que dans la muka ba to ba yebi yo ke je na la muka la kenda te ba ngaba beta ngai jour na ba le bane campagne mo ba ngaba beta ba mo ba identifier ngaba lo ba ke garçon na litutu ya drapeau wana mais na ba MLC na kota kananga na ba parti nyo sur moi ni yo za libre so nga na comment qui vraiment na ba tendance mo ya bien te na réseaux sociaux normalement on dit garçon je sais que comment qui trop saratola voilà normalement qui bongo en plus normalement qui limité na ba invité na ko yamba mutu mo benga mutu mo na yamba ah ngaite na chaîne wana te ozo mona ça normalement limité faut mais yo pas nota quand même salaire na yo obi attends comment limité mais salaire na yo quand même quantité ba plus qu'on sont les autres compter payer des salaires quand même on va négocier salaire na zako zwa kasi faut continuer ka bongo ya mabato yo vie carrière ezaka suki na salaire te tant tout ko bi m'appelle libanda omoni ne le boga azaboy bato bayebi le boga aza uniquement ya faire mais nga na ba contrat na te et là to yeba te il faut to signer ba contrat que contrat na signé donc yo ko longa pas sara to longa ko beta masolo contrat il faut te payer sa musalo valeur tout passe il faut te payer sa musalo valeur sikoyo na nyonso to wana lobi wana on dit bato TV local ba finga biso ba na raison. Pour plus mon YouTube tozomi peut se respecter. Toi ya bulu ya kaka bulu. Siko na bien est-ce que li kamango lati sarato la pona ni. Bonga la vie sarato la nga boma yo. Il faut yeba que mère nanga patron nanga na YouTube vraiment ba te belé ba lingakete et na ba lingaka et na ba pe ba lingakete. Tant on ligamba bongo ekomi vu que petit frère nanga a publié photo nanga na groupe na biso ya Pelco. Pour photo muto liboso batindela une photo. Eza patron nanga yami balé batindeli papa ko na biso yami satu batindeli yango groupe batindeli na groupe ya WhatsApp ya Pelco après bayo abandoti na ba massa na ngai ozomona bon moi na muke lokola yebi téléphone nanga ebi batu nyonso pour partager mission nanga vraiment nga partager mission te muta sala bilo wana ezayi nga la kiseka tiana groupe ayebi déjà bilo wana nyonso ayebi mo de passe à Facebook nanga quand même mo de passe à chaîne nanga yebi yango. Il y a tout. Ça les chaînes pe mbala mort. Chaîne déjà. Donc c'est que Sarah to la boko la mona nkoi. Na mona nkoi. Mona nkoi. Ozo vivre na muto sali des chaînes. En fait na niveau ya kuna soki ba yebi oza na chaîne. Ba vivre na sous soutien. Follow moi chaîne. Siko moyen nga na besoin na sala pe loko nanga. Moyen na loba ezate fona sala yango e batama. Voilà. Ezalaki nango. Si on a une question, poisonna au bébé aux yeux on a mboté. So et là ti patron ex-patron na. Si on a auto lobake ezo la taillé yé asaline ma be mon côté. Côté kuna na kisoma kama $50. Non. Au moins ba lisoki ya gola. Zela. Batu na YouTube balingi mer na ngaki. Ko eza en frère. Batu na YouTube balukaka banur mutu na ba façon nyos. Lelo batu bazo linga bazo profiter ba lobaka ba mabe. Na moni lelo
liwa Angelica il ataka ye ye muto bombe Angelica mais nani azana preuve ngamoko mukolo problème balobaka bakoto anocha baninga soki bato batali na chaîne wana batikala kotia miniature ya photo Angelica te nga na uti kuna nakoloba nakokokréer lomo ya lokuta te batia photo ya Angelica kuna te batiala kotia Angelica batia bato bakoton na Angelica batia ye bakoton te molimo ne mpe na kimia place aza c'est-à-dire bato na YouTube tolingi konyokola mutu mosusu na eloko oyo asali te c'est-à-dire mère na nga aza innocente na makambo na nga balongola ye nga sikoyo nazoloba yake eloko oyo ekomelaki nga soki ekomaki na musala na biso Nzambe azwa lokumu soki ekomaki na bamasa na nga Nzambe azwa lokumu c'est-à-dire ke nakoatake mutu te wana kutu nayebi vraiment makambo na ye te vraiment invité nga na bamutu omekasi ye balobeli yo tumuta lobeli akoteli yo vraiment akoteli nga naboyi te yagola akoteli nga mais fo botuna ye bapropos okotela nga nango eza ya lokuta naboyi akotela nga te $50 eza ya lokuta non eza maza tolobaka bosolo ti émission eza loba bosolo ti émission nanga loba vérité voilà ngai nalingi te bato bakomisa saratola sujet na bango moko boye ya koswanisaka mais selon nga nde nayokaki aza mutu ana bamabe selon nga nde nayokaki Paulin balobi yo exigeaki saratola ke yo okomi mpe na poso olobela Karine ezaka te kolobela Armand Mokonzi ayebi eloko oui na bandade akomibenga mais ntango okomaki kuna okomaki limité non c'est mais osengaki ye parce que folie de grandeur mpe ye osalami mpe osali mpe kombo yo yebi kombo Paulin salami lelo te mwana suki salami lelo te yango nalobi tikasi par rapport mpe bato bakotémoigne eloko oyo eza yo nalobi par rapport odimata lelo okomi na poso olobela mpe Karine olobela mpe la Chine yango eloko wana makambo wana tu esalami bato fo bayebaki star ya YouTube eza Karine Mokonzi yesu moto azakaka motoma tozala baingrat te kana yemba ta nzemba na YouTube star ya Karine Mokonzi voilà soki nakosi leboka akocontredire nga mwana mwasi kasi eloko elongwiso mosala yango wana non okomaki mal à l'aise batika ocréer polémique entre la Chine na mère na nga nga nazoboya polémique na kombo na nga nga na longwe na makambo na nga ndako loba clair carrière na nga komaki en danger nakomi limité nazoyamba so bato mosusu te moi vérité bato nyonso bayaminga na bombela bango c'est na lobe yango kaka mpo na yo mpo na émission loba vérité loba vérité c'est-à-dire ke bato fo bayebake batika konyokola mère na nga batika kosambusa ye wana patron na nga aotikalaka patron na nga neza kobenge mama atikali mama c'est-à-dire tokaboni na mosala mais famille etikali famille très bien famille etikali famille mabe moko te eza entre nga na ye marqué kaka oyo ezolobama na réseaux sociaux mais nga nde mokolo problème nazoconfirme bino nasanza makila te nabetela moto lisolo ya makila te oyo bazoya kotia mpo baluka bavie oui toyebi biso bekendaka boye toloba vérité esalaka vraiment bien totika koya kokomemisa motu kolo oyo eza ya ye te kasi ye bamemisa bato kolo te na internet ezaka bongo te mutu abomi na mbeli bakobome mpe na mbeli le mpe bazwi matière na ye tika bamemisa kolo omoni elo mo boye DCC il fallait bato toyeba na ndenge ya média tozala 3 choses ozwi information ovérifier yango après otraiter yango wana télé 50 te na YouTube ezala yaya oke mpe na muku wa ntombolo oyebisi deja muku wa ntombolo makambo wana ozoloba akobenga na lubilu akasukiselo na kwe sikoyo ozomona ye lelo oyo mare nanga memi ngambu par rapport à babiloko voilà merci beaucoup biso ozalaki na besoin bato baretenir ke nasanza makila te nene ya moto atia foto wana nazobimisa makila nene ya moto atiaki foto wana kasi nazobimisa nene yake ndeko nanga nene ya nayebi biso ndenge ekendaka baje bamakila na monoko nanga naalinga te bakoma otya na makila te nazolinga te jomo nzela nayebisa pole s'il te plaît jomo alobaki so bakoma otya kwa makila bakoma otya kaka na coton bakoma olobaki okufi kima mbango na église kende kosambela aza mwana walesa biso mipepe mabe ezwaka biso te nene ya oza esclave en vie ya sere na biso kulutu na biso noela madinga madilok sere na ngai ndeko na ngai ya mwasi
ngana totela kozana na problème te na boyi na na monoko na chama kila monoko na ngai boyi na yo boyi na makila na monoko pesi photo mo bien photo mo na tie boyi photo mo cha boyi zo siko makila na makila et puis na ko pote mine longo na monoko quel montage mutatali montage after effect wana na ona émission somo na émission na leli ta na ata live na alen so ti na regretter na live na regretter ni o regretter ni photo wana kaka makambo nene ya ba makambo on les plaira voilà merci beaucoup comme na suka j'espère que vérité on est là on s'appelle nango en tout cas abibo bimisa ndeko na biso sarato la moté Ki mulube ganga kati na ye nepe pole la Chine gangi kati na ye déjà na chaîne nazo déclarer déjà ba chinois bokota j'espère que Armand mokonza yebita na yamba émission mo boye la Chine moné to na ndeko ya minga boye pona ye ba vrai na ngai ya la Chine ba yaka na ba drapeau so monika bazotia ba drapeau mingi wana ba vrai na même na chaîne nazalaki ba ngomba za kotia na ba drapeau voilà ça y est bango na ye ba bango na ba drapeau ezali kambuke la Chine gangi te ezali kambuke bon là ça a besoin ça na besoin ça la carrière mo boye professionnel penza ya kitoko ezala te c'est vraiment etanga mana ndenge ya mabe te na zolo bana ndenge kuna te c'est vraiment etanga ma yiwana mutaba polémique mutanani boy te tozolinga penza tozala penza la chaîne moza no libre okoya mana mutu la Chine okoya mutu afere na mutu afali na mutu afabrigas na mutu ibrator okula pe mana exige no ba musicien ba surtout ba musicien so bengeka ngakunda na oleka te Eta ba mission so ba inanga ti lelo. Question sukolo. Ba mission so ba inanga lelo yamba bango ba mission bango le kate. Voilà banani. Net c'est li solo na zo s'excuser vraiment pour une émission na taka pesa na mbongo. Le kate. Mission le kate. Nani lisusu. Filende solo ko ya bina filé. Vraiment ba ndeko na ngai bomeka vraiment ko limbisanga eza chaîne eza ngai. Voilà. Yo zaki na kata boîte information so circuler à solo. Ex mobile ya. Oh mobali ya patron na yo azozonga na team wata ya solo Diego Milito na yo ki information ya bon c'est normal aza mutu ndako aza ndako na bango longa pe finga wata te soki lelo azongi la team eza bonne nouvelle eza mabeta musala ni yangwana ngako to so azongi la team na mabeta kama mona batu so ba comment cholo ba comment ça c'est ba jina ndako Diego Milito comment ça ba ji na so ka batu poto bazo ko mango bazo ba ngona ba live. Est-ce que yum tozaki pas sarato la makambo neza ya solo? Ezama. Babi kutu ye nani comme na Diagola. Ayaki pona be mission ba comment ça lycée ba ji. Yagola. Depuis mo zakana ici na ji kuna na ndako. Zela. Yagola Liliane Mboya weza fa kombo Yagola. Liliane Mboya ozande ko na biso muluba. Nazo linga vraiment na makambo yo. Ipasa comment moi ça noko na Mboya. Mboya. Loba bosolo ya YouTube. TV et Matisaka. Les paroles s'envolent, les vidéos restent. Au moins il est là Fukamili, Fifet Mayamba. Un jour, on va le Fukamili pe Saratola. C'est-à-dire que quand on te po yé na mnona yeza ke na zo finga yo kangisanga. C'est-à-dire yo zo zela o zo succès. Ya ba kangi. Yé ba ke so ba kangi so eza na journaliste moteur ça na marche pour na yo. Na zo formé yo. Oh, exactement. Et azande ko na biso. La corporation. Même jour mobo et nazo chance quand la relation oyo vient na moto na hypercrime ba ko tsa kuna ve et non mona na mona kuna na ba photo na bino nyonso za kuna comment photo langa politique boyoko photo langa hypercrime na ko sa hotel ngati tanga ba tumusunga ti pardon tika de wa na blague mais na mona bilongi ba na biso ba na YouTube et belé ba mona ba mir kuna bana ebisinga petit na ngayo monde boa boy ba identité na bino nyonso na nango monde to miko sara okay place mo boy otiki identité na yo bazwaka ngo c'est bana ba identité na biso nyonso donc Mboya makamba lobia ba jiwana te makambo ya ba ji po ya lobia na Diego pas comment ça la ba ji te muto ta me placer ko to na ningi ko kosa batute muto ta me placer ko le ba makambo ya ji eza ni kleti tangwa ma sœur concert na biso ye pa yaka pona osala ba émission pona osala ba émission pona osala ba émission comment ça c'est ba ji ba pesa ki copie tango ye ya zwa andimi copie bandi ko livrer ba osala ba ji c'est-à-dire que makambo wana penza côté una nazo inviter nazo sabatu nyonso ke bo inviter ko kotsa Diego Milito na makambo wana zali mobali ya
patron na biso mais asa mta YouTube patron na kala ex patron nanga voilà c'est ça ba inviter na makambo parce que ngazo lo baboy mon YouTube bana na biso basala na YouTube te ba mama na biso basala na YouTube te mi bali na biso basala na YouTube te basi na biso basala et là comme parquet tribunal botika kozwa muta kufa te ko piquer ba bakete milito aza artiste aza na talent na ye boze la biloko neza na studio kala te na uta mona uta la vidéo mona biloko ebima suta osonga la tiwata bon kitoko ezanda kuna bango so azongi boyebi ke talent de kozana so akeli sukuna makambo voilà j'espère que opesa que déjà parole d'honneur na yo mot clé na yo manyola ngo lisusu mwa muke et puis na bato ba soutenir na moment oyo soi-disant osanzaki makila poto internet ndenge lamba likambo vraiment donc eza somo. Merci na ba nyonso bazo soutenir biso ba nyonso ba soutenir na moment oyo elekelanga parce que na linga vraiment ko leka ba média te et elo comme et sali na leka média les abi deux biloko de lekisinga média pour d'autres nanga capture bataki na réseaux sociaux ya mtu sali na ça est d'autres na sala pour d'autres kala na mena yebisa ki yo vige moi ça poto te moi ça poto te vige et hier réseaux sociaux yango sala ye nasala ba babimiselo ne babimisela pasteur Denis Lesier lo akala me babimisa na o sala ndé droit de réponse par rapport ya ba propos bimaki na ndoko ya bato bato ba retenir que ngai nazara sous na chaîne place nazara kité makambo pe komela yi usali chaîne na yo kasali officiel TV muto akamu bato ba s'abonner kuna ba soutenir nga c'est-à-dire que nazawana pour na kosala bino musala ba concept so bolingara ko le concept ezangai nazana concept na vérité nazana ngo place na mais yo be obi ke so longwe kaka po ba no peso pe ba poids léger to ba invité ba no ba poids lourd tout donc ne ka yemo mère bossa yamba ba poids lourd te mambe be yo bandaki mingi na ya gola omona ya gola so ya na chaîne na ngam to benga ye kasi ba no ko ya miso ye trop te ye mba ye ba na ya gola na vrai to lito c'est na vrai kasi yo yamba tendresse na plateau na bino obi tendresse na nga na komela ite kasi yamba na bi o tikala ko yamba yete est-ce que o yamba de concert na biso ya uto le ka dernièrement awa nani c'est na biso sala accident ouais sala accident zaki na télé clair aba na moni sarato la mtayamba nga zelaki yo yamba nani wana na te ba communauté Evelyne et na ba Evelyne personnam nani c'est na biso mo apembe Vanessa comment équipe mais ya leki nga prenga na longweti tu vois derrière le loin déjà mais ba go baleni nyoso leka ba go baleni neti banani ebele na ebi so na yambi batu nyoso ya minene na yambi ba ama mokonzi a pesé na internet na yambi janvier wata na yambi yo moko na yambi ba docteur Elwani banda mais na plateau te na plateau na télé 50 na bino pena na plateau est-ce que lumière ebetaka na plateau na yambi ba on est pas fort no mo na yambi ba bon kasiti na shitaka bongoti bref au santaki ke okomi limité pe bazo pimelo pe ba invité mso poa pesa mbote na ona bike bambote na mama Sylvie bae na motema ya papa Guy bae na le concerteur de la SAP italien merci na yo nous avons soutenir ngatongo pourquoi merci pe na bae tout bazo soutenir problème kendi j'espère que groupe ya WhatsApp ezongi toujours lisusu ekupaki bapexaki vraiment elalaki ezongi soki bato ya Brazza namoni balamuki su mabe bato ya Angola vraiment po mingi nga na bafani na Goma Bukavu Lubumbashi mikili baza siku ebele me bandeko na ngai nga nakotalama partout voilà vraiment bino nyonso bambote na bino nalingaka vraiment bino mingi bosoutenir problème kendi naza wana mpona bino na kosalela bino toujours mosala concept ya sika congolais yeba place outi ezoya. Merci beaucoup. Tozaki na Paulin. Nakamo loje Paulin. Limbisanga paka. Épargnez na makambo na. Voilà. Merci beaucoup. To sili c'est émission lo ba vérité sili. Bolandi Paulin alobi vérité. Alobi vérité. Donc na boya ki na zwa ye moko. Boki ba question na tout nyoto sololi tout. Merci beaucoup na bino tout bolandi biso na Pesa TV RDC Vision Plus Télévision ya Mabela Dinganga Mama Pasteur Titi la source et na bosanité ser na ngai Blandine Basele boutique Boucle Création yangoyo Maman Nadine Blandine Basele voilà bon on ngam tanogira yo inayebi ko inogira ngome biso skoto ya simana yo voilà
inauguration, voilà, boutique Boucle Création, Hervé Bassel, Junior Bassel, Tania Baoso. Merci beaucoup à Armand Mokonzi, mon Géry Kobetox. Armand Mokonzi, Géry Kobetox. La presse, c'est mon Tombolo. Voilà, voilà, Néné Issa, moi c'est Mbingaleki. Moussoaili, vice-présidente. Voilà, merci beaucoup, Nabino tout. Botika Siko, laptop, écran plasma. Si vous avez un bureau, si vous avez des personnes pour discuter sur Marambo. C'est l'homme Marambo, tu solo. Et ça, la vérité, Sili. Tu écoutes à la prochaine occasion. Bye.